Goma. Jambo wenu mwache kushikia mambo ya bongo. Aucun jour mwenye kunikorompe ayazarikwa. Aisika asha kuzarikwa. Ayazarikwa. Hapana bali wena balwatu mafranga mjifufulu hapana. Tunazikizana. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Mon fils, pour ma santé, misuma? okate lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo afikaka kokontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Jambo wenu mwache kushikia mambo ya bongo. Aucun jour mwenye kunikorompe ayazarikwa. Aisika asha kuzarikwa. Ayazarikwa. Hapana bali wena balwatu mafranga mjifufulu hapana. Tunazikizana. Batoto wa Nord Kivu wakati nenea, sai nenea, kesho miko nafika pale Goma tonane. Mashiku mingi, maboyage mingi irate. Me Mungu anabakia, Mungu anayua pourquoi ile maboyage irate. Kesho tutaonana, mashiku mingi, paske mwe muriniporte kabisa. Mitakuwa kesho tuzungumuze mambo ya inchi, mambo ya mukini, batoto wa Goma. Apre mitatoka pale, mitaenda Beni. Bandu kwetu wanateswa batoto wa Beni, munateswa kabisa. Miko na kwa kule tuzungumuze. Nikitoke Beni, minaenda Butembo. Batoto wa Butembo. Miko nafika kule parce que milikuwa na hamu ya kumiona mwe bote. Mais ma autorisation barikatala kele wakati, mais hii wakati Mungu ana permettre miko nafika kule. Nikitoke kule narudia sasa kona batoto wa Bukavu. Tarudia nitakuwa na bato. Tunaonana kule, tunazungumuza, nitalala Bukavu, tuangalie mambo ya Bukavu, tuangalie bintu mingi kule ku Bukavu. Nikitoke Bukavu minaenda Ituri. Ituri minafika Bunya kuangalia bandu kwangu. Ni mara ya kwanza nitakuwa kule. Natafuta tonane tuzungumuze na mweye, mina kuya kumiona ni mimi ndugu yenu, mtoto wenu, baba yenu, muloko yenu, miko nakuya pale. Nikitoke Ituri, nikitoke Bunya, minaenda Kindu. Naenda Kumanyema. Mina kwa kumiona watoto wa Kindu. Itakuwa mara yangu ya kwanza mukindu. Mina kwa kumipikia aksanti parce que mulituporte
kabisa pendant exil yetu na retour yetu. Mina kwa kumipikia aksanti. Miko na kuya ile marandevous yote rirate Mungu ye mwana yua. Hii juma yote tuko na mwe kule. Après mitaleta pale mitapita Kisangani. Hii ni première phase ya est. Mitaleta phase ya pili na mipigia sana aksanti. Mungu amilinde. Tutaonana kesho, aksanti kabisa. Après 2 premières tentatives infructueuses, loin de tout découragement et par amour inconditionnel pour ses sœurs et frères de Goma, l'honorable Moïse Katumbi y est atterrissé enfin ce samedi 26 octobre 2019, avec dans sa suite son conseiller spécial Salomon Kalonda Dela, injustement longtemps privé de passeport. En vrai fils de chez lui, la RDC, le dernier des exilés exécutera un geste plein de sens, s'agenouillant, embrassant le sol de ses ancêtres. Salomon ni mtoto wetu, tunamfurahia, karibu sana, tunamupenda sana, karibu sana Salomon. Katumbi Goma tunamchunga manake na shangwe na furaha. Si leo tunateseka mkumchunga. Leo Mungu asaidie afike, ni badada ya Manyema banaishi Goma. Puis c'est au tour des grandes retrouvailles par 3 fois reportées entre le leader d'Ensemble pour le changement, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, avec les Gomatraciens. Le président mwetu na préférera sana Katumbi anafika. Alors nous regrettons comment kupostila kama 2018 yenye ilipita hapa pale mkabla ya kame, tunaendelea kumwankuraje de façon que prochaine électorat itakuwa en 2023 akuwe candidat na kila kitu kiende mzuri. Donc nous donnons soutien total au président Moïse Katumbi. Je connais la lutte que Salomon anafanya mwinchi. Donc je suis reconnaissant na mimi nafurahi sana mu retour yake. Eux qui, tenaces, sont précédemment venus au même lieu, à l'aéroport, pour l'attendre sans succès à 2 reprises. S'il n'y avait pas autant de passion pour leur champion, il y a longtemps qu'ils auraient jeté l'éponge et abandonné toute tentative de retourner au même endroit pour l'attendre, sans grande garantie de le voir arriver. Cet aéroport qui se trouve situé si loin de la ville et que chacun s'est évertué d'atteindre par ses propres soins. L'honorable Moïse Katumbi le leur rend si bien. Il a tenu à communier avec eux, à découvert chaleureusement, prouvant la vérité de ses dires. Goma est pour lui sa ville préférée. Tunafurahi sana kwa sababu anakia kukompatir pamoja nasi Nord Kivu juu ya Ebola, anakia kompatir na mateso yetu tulipata ma kidnapping. Antuka tunamkaribisha sana, karibu sana kwa Moïse Katumbi. Touché par autant d'enthousiasme, il a pris l'option de faire le pied, de marcher du rond-point Biréré au stade Afia, les 2 points séparés par des très longs kilomètres. Quelle belle manière pour le leader de relancer son safari national, cette fois à la conquête de l'Est du pays, par la capitale du Nord Kivu, avant d'autres villes et d'autres provinces où il est réclamé. Cette partie du pays qui encaisse depuis longtemps toutes ces grandes misères, de l'épidémie à virus Ebola à l'insécurité des groupes armés. Même Dame la Pluie, qui a récemment posé ses valises à Goma tous les derniers jours, a décidé une trêve pour ne pas gâcher la fête. Le soleil a alors étalé ses plus beaux rayons. Au stade Afia, s'adressant à la population, il a dit sa préoccupation sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Il a rappelé qu'il n'était pas un politicien opportuniste en quête d'argent et souligné qu'il était incorruptible, affirmant par la même occasion que sa richesse c'était le peuple qui constituait son souci majeur. Il a parlé de son rôle de dénoncer au sein d'une opposition exigeante et son projet de créer un parti politique. Mina tafuta kumilomba permission mweye, tunasikilizana. Permission mina tafuta kufanya parti politiki yenu, tunasikilizana. Kwenu wangapi wanapenda nifanye parti politiki? Kule yunu kule toni wanapenda mwe wote. Tone mikono mbili yunu wa journaliste wa bebe. Jamwenu.
Jambo mikono yenu wanapenda kufanya parti politique. Voilà. Samedi pour la bénédiction à Goma tutafanya parti politique. Après le grand oral comblé, la population repartira sûre d'avoir resserré ses liens avec son leader. Allô? Kaya wa santé eza misuna? Ah! Mon fils, pour ma santé. Misuna? Ah, kokate lingala. Bandeko, misuna ezali kokate na moturingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misuna ezwaki charge na ye mpona basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misuna akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali koki. Na misuna, ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui.
Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com